Omoni grâce temo. Yango moninga na sarabino koloba français za koza l'esprit te. Koloba français za koza maele te. Vena biso pepe azana 3 biloko a utiliser. A utilisera mbongo na ye envoûtement na bora bana 17 ans. Et pas au sasuni nyawa. To solo la te. To solo le bon mangambo za mangambo bom. Mutu azoluka mutu ya fali na minute za pepe. Tika bongo, tika bongo. Bongo biso to tanto lo bango moni ndoki balo ba moni ndoki belela. Na makambo no soto zoka te komone zotanga. Donc Pepe utilisera 3 biloko kala ngana batu bakanga ngo. A utilisera mbongo na ye, envoûtement na ye na etolomo. Lokola ba musicien na bango to mona gloire olangi na mboko le na choquer batu. Gloire olanga ola sanda kuna zotanga komba leader mo ga kolala na ko mela diamba wana. Bien moment ni fali muta ba bêtise wana. Bien moment ni fali muta ba bêtise wana ya ko benga danseuse yaka na chambre na poko. Ke na chambre 14. Bien moment ni fali muta ba bêtise wana. Eza buzoba. Komona mutu lokola seleo. Wana tokoya. Tokoya ngana kenda kambala mako komona mutu lokola seleo. Mundela sosa bakisa mekango ola mekango supa banyamata futa batu mbongo ba meki okisi wana namona ka sele on déjà parmi bato ba meka bango bakisi wana parce que tout ne ça la bien te mais oui mutu ne ça la bien te même ça ba prévenir c'est le prévenir na ozana c'est na ventiler tout fait c'est le ti azolo baké et puis avani na kiti azolo baké na suko lobi respect na ba mama poani finga ka mama Monique ndebo mesana ko finga mama Monique na pa Faustin finga bango ndingo mesana c'est le mbinga mobali mettre kufa na famille na bango lelo biso to ya to lobango mais oui grâce te moi za yemo côté grâce te moi kufa yemo côté azana banani azana batu musu bana sima wana tout monde déjà grâce te mon père na simone tout monde déjà maniki pando côté là atangi koma mu ngatu na tuni na bina mona pe maniki ando côté bango lokola bakendaki rendez-vous ya pepe omoninga yo kati biso babenga biso te na fazaka pe bomona provision za te loko pa ko les za te banani bakende rendez-vous na lobby boy ba mi yebi ba bakendaki rendez-vous na restaurant na poto na kutana mona mosa na lesbienne ba publier na internet wana na miki na mikili donc tangu déjà bakendaki rendez-vous wana boyebi ke mutu wana azaka na envoûtement azaka na mbongo azaka na etolo mono ya bien soit boza basi na ye définitif même bovana na ye ya yeni dynastie yango ezokene nécropole ne comme dynastie za banda faire banda ko beta album beti nsadi lokwa dynastie yati c'est 41 chansons kikangi yoso bamaka kikangi so le beti après playlist à 5 chansons et beta na bar place mo bat babini ba sepeli eza ba chanson comme bimana ko ba chanson matanga on y ba chanson mawa ole bo ça la promotion artiste peut battre record banda Congo ezala Congo ayemba na ba camarade ne 14 featuring la makam o fala sala lelo eza kisité pour lelo bino bakonza même na mutu bana mike fala za na kisa makasi koleka faire te fali il est bien organisé pas parole ça yebi yango tonton pour moi yebi yango trésor congolais yebi yango bogarde la presse yebi ba koliti nyoso balobela ba musicien ba yebi yango ke fali pupa il est bien organisé azana manager abaxi deuxième manager côté anglophone fala za na directeur à marketing fala za na équipe mobimba o esa la ke akendaka kotambola tambola te bango basala ka nyonso mais c'est facile pour bosa bobe pour ça makamu fala sala lelo on est bon que c'est le chrétien pe manager c'est le ko chrétien manager yena vie na yekutu sele yo atika lo so manager te na vie na ya sala pe okesi basele o bolanda bango te basele yo na uti koloba awa asa bato parmi bato ba meka ba kisi so mundela sali kisi Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zalina ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Ta ta ta. Awa.
awa na restaurant chez Franck Poutou FM babongiseli bino chaque week-end ekobanda koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que barumba ba live penza baza kobetela bino miziki oza kolia oza kobina oza kosepela na niveau ya mukiete po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bafandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a la mouture. FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Oh, passez ni à commis de 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien dit le matin à la présentation de Kateb Sarbino, tout bon on a besoin d'une image pro, les autres on a besoin d'un like, d'un commentaire, d'un bino parce qu'il y a à boire et à manger. Parce que j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir encore une fois pour vous Coco Warrior, Nayende Toursola, Masolo, tout Bayebi, accepté de l'air, Ndengni, mon mesure se passer, Namilia Warrior. Ça m'avait déjà de passer la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Peter Mbedi PM, Oaza, Ofu, Omla derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Faya Basket, Ndekaki Basket, des continents. Merci pour la confiance. Un grand merci à mon vieux Jojo Naïmen, était avantageuse, patron interne. Un grand merci aussi à Bruno Lubika. L'argent propre en bon soin, je te salue mon vieux, na bosse NPT, Chukulu Banda, des fois maître, je te salue. Na mon nom, tout le monde a radio, le matin, tout le monde a sur le Washuna Chanel, la parisienne. Moi, c'est Nzambé, donc surtout sur le même langage, on a Peter Mbedi PM, moi, font le débat de Bamouna. Invité le loco Koba Warriors, à qui je dis meilleur et puis bonjour. Meilleur à vous aussi, dès le matin. Bonjour à toi aussi. En tout cas, Bambo t'es belé. Meilleur VP belé, les sous na bateau, Baolanda Bisso, surtout Ming na chaîne Oyo. Et bamota na bino belé et merveille, donc c'est ça quoi. Donc j'ai ri comme Betox comme Warrior naza pina kimia pepele donc et a commencé d'abord on a appelé ça mbote belé dans tous les warriors du monde et sans oublier les warriors suprêmes Fali Poupa muta 5 dates muta 5 jours donc landana donc bambote belé naie nzambe na bolingo ki ko batela na nyonso to ezokomela ye lelo yo to ko baka ki faire gola zane Yesu Masia parce que moi na nzambe babundisaka ye donc ba mote belé na maman Mamicho depuis Monaco et surtout Hilaire Ilunga mokonza swag donc tonton moko ya Bogar Warrior donc Ivan Pongo na biso ka benganga solo la yo sala bien donc dès le matin ça. Merci beaucoup à Nasepel Penagozo, le loto sola. Dans mon parenthèse, mon lobby qui est fait à Yesu Masia, supplément l'ensemble, Babunisakaye, je n'ai pas compris. Mais vrai Yesu Masia, ils a fallu pour pas. Oh, le loba Bundisaye, bazo créer les babiloko moroboé, bakwe isaye.
Vous comprenez? Tout ça, la peine émission. Na otali sabatu lelo. Fali Poupa lelo. Azali victime car il y a succès naïe. Toko ta déjà na bien émission de Toloba Geloko to ba sujet belé te mais moi nous te mais moi mutu za moi trop côté na bino ba Warriors ba lobi boto beta toi arena événement Fali Poupa to moni pe na Côte d'Ivoire à BCP Calamingta na 5 productions donc si je me trompe pas na 5 pays différents donc en tout cas félicitations naïe mais sikoyo tout le monde bino na bino ba bande ko na ba me ba na pototo kende tanga ba komote Jael Show ba Grastemo manike tout le monde pende et que ezongi ba voice bimi ba tout musu ba wa ba biku to bokomi ko salir réputation ya Fali so bo fois 4 bino donc na ebite pour na yo net analyse ni ko sala par rapport ya ba propose tout par rapport ya ba blème wana to bimi. D'abord autolo bango tout à l'heure Fali Poupa makambo zo sala meza mabe makasi to e sala meza mabe makasi mais ko longola ki Fali te nazo na beta sete wana o mama kam nyonso to e sala mo na o batu ba bongisa e ko longola Fali ki Fali te kanga data lelo na ebisoli kamo e ko longola Fali e lo côté makambo zo sala mo za goutte ya mai na océan Good, c'est l'heure de bien penser bien. Le bien a yoke prévenez makambo esa masikote. Fala ça na 5 jours. 5 jours au beta concert na libanda. Lelo lobby okuna. Est-ce que ba contrat katani? Yebi sanga sko le roi makambo ebimi. Contrat Fali producteur a silika kati ba contrat. Non. Et pourtant kutu Fali pour makambo nezo pese sous force à travailler. Donc il fallait un concert 5 jours quand on est au Lobaka depuis bébé Chanda mais mes collègues comme Denis Lessi étoile montante moi na souka musique si na papa wendo mutabeta 5 jours bon waza boy bisa biso bola musaba wey pour era ngo bola musaba mama beti masiki bola musaba ba lo bana bino ker lobi bongo albage veta boule ya beta na Olympia 2 semaines to ga bon d'affilée to lobi boye na 5 pays différents. On a 2 pays, 3 pays différents. Concert et bêta mabongo. Papa, le tableau est personnel. A bêta, il y a un jour et belé. Et si comme encore. Mais ce qu'il fallait bêti, Côte d'Ivoire, Cameroun. Cameroun a zongi, Sénégal. Sénégal a zongi, ce qu'on devoir à bongo. Oui, makamboye le kana. Ce qu'on talib batou bazo alimenter makamona makase zani. Les alibas fanatiques et musiciens locaux. Bafana musicien local. Lelo na bagi na ko expliquer batu bien pona na batu musuba tika kolanda makamba Fali. Na eza kabino chaque fois Fali aza mwana mayele o a déranger na classe. Na suka mula yem tazwaka. Avec tout ça réseau les gars internet oh yebisanga lelo comment na etanga. Comment Fali betanga mandenga faute. Ko etanga mabe etanga na malamu. Vrai ou faux Fali mo tellement émission ba ke na lesa ka batu. Boliate boy sanga lelo bata YouTube bo signaler ngana boko mena ma commenter bo sepelate to solo lati ba lo bela Fali na mabe oui ko zo ngote ko tchango na internet note ko ya mamutu na émission lo bela ngote si c'est réellement mon makamangwe za mabe oya ba patron na ba chaîne bo tina ba lo bela ngo point ba o lesa bino bobo ko la bana bobo ko la mibali donc makambe salameli Fali Poupa. Et ça, mais on va misser nyonso. Bon, nyonso tout est ça, mais la fin de la forêt. Tu as un solo. Que moi, je suis un mouchoir à penser de la forêt. Mais le moment où tu es un mboko, leader, moi, je suis un gâteau qui fait succès. Mboko. Mboko. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Leader orchestre. Je suis gâteau qui fait succès. Succès vidara na kina po bayamba na concert afiki. So lelo so likamwa sala meli Fali ale bozu bo komisango aza mwa sa Fali. Lelo bo komisi Fali mwa mobile. Oh bobo sana makasi ya ba congolais. Lelo fala ko mwa mobile. Awa mobile gas tem. Te bozo sa Fali comme bobenga ke o. Fala ko songa mobile te. Bino bo lelo bo komisi tala botanga no bien. Bo komisi Fali mwa mobile lelo. O mo ba peke gas tem mwa sa Fali. Il faut que Fali na comment bobenga kaye. Bobenga na comment bobenga kaye. Mais Fali a déjà noko biso to biga a déjà noko. Te biso to yebi. Mais ba fan oyo na ba leader na bango ba sans esprit
bavanda na bakiti na moko mona teke leader amukonza bagolwa na émission lobake nga naza mutu asima te atitoyana naza mutu asima. Est-ce que vous comprenez? Mukonza bagolwa vanda na émission boye preuve na vidéo ezali aloba nga naza mutu asima te ana loba na nani lelo même so ba fanatique ba loba ngo eza yé moko autorité morale ba ngomta yebisa bango mais lelo ba traité Fally Mobala grâce ya grâce te moneni problème ezali boye omoni grâce te mo yango moni nga na esala bino koloba français za kozala esprit te koloba français za kozala mayele te vie na biso pepe aza na 3 biloko autilisaka mbongo na ye envoûtement na bora bana 17 ans pepe yo sa sunini awa to solola te to solola bo makambo eza makambo bomba mutu azoluka mutu ya Fally na minute eza pepe omenga mna bisa tika bongo bongo biso to lo bango omoni ndoki baloba omoni ndoki belela na makambo no soto zoka te komona ezotanga donc pepe utilisaka 3 biloko kalaki ngana batu bakanga ngo utilisaka mbongo na ye envoûtement na ye na etolomo ya bana 17 ans o azana ngo yango moni ba makangu na ye nyoso tu bakoka koboya yete po ana mbongo ana envoûtement azana etolomo ne ya bien donc ba nostalgie na so ba raisonner ngo bazaka na droit ya butu moko sikoyo yo koti na envoûtement mo boye po yo sani o salir Fally ke na bima na Fally na bima kana Fally yango za Jennifer Lopez toza Whitney Johnson toza Anaya Kamora toza nani obi baso baleka liboso Fally na ya libanda na ya mindele oyebi et puis problème ba fanatique ba musicien local ba musicien na bango to mona Gloire Olangi na mboko le na choquer bato Gloire Olangi ola sanda kuna zotanga komba leader mo ga kolala na ko mela diamba wana bi mo moni Fally muta ba bêtise wana bi mo moni Fally muta ba bêtise wana ya ko benga danseuse yaka na chambre na poko ke na chambre 14 yo moni Fally muta ba bêtise wana eza buzoba komona mutu lokola Seleyo wana tokoya ngana kenda kambala mako komona mutu lokola Seleyo musicien ndia eza pembeni awa ba studio pe komona ngona bandaku Seleyo lelo ansuluzolo autorité morale à Seleyo mutu alaxi Seleyo théâtre na ndenge ya page asala tan zonzingi te nebiso to sala nzonzingi ba futi o caché likona ngo théâtre ngo bandengo coupezo ke na rotanga zo bundisa mutu coupezo kita mutu lokola Seleyo azata utilité na société na biso c'est le bibo tika remasqué et c'est vrai que la fille a marane fanjo atanga abi Jaël una mandire na pomba na donc botika mno kolata bere pa bopal mo pasula ndenge ba bloquer les belo na Seleyo ba dire na Seleyo soka oloba bongo Seleyo na ba colite na bango ba traiter Fally na omoni ke to ba ki bo ba ta double discours na kutsona bango na ko loba maka mwana te mutu to pesa e kombo moko boy azala kapede siko bino lelo bako molate akomi mobala mokia mutu boye fasa kutu na ketchup na vie na bino oazo botele bana bo chae kombo moko bo bolati sai ya kipede lelo bako molate mobala ya temu Seleyo faut comprendre ye omoni Seleyo na mona ko niraza lokwa rombo tunani omoni bato ba meka bango bakisi ya so basali bakisi sika boko menanga terme na commentaire ba benga bango ba cochon bakobai voilà munela sosa bakisa mekango la mekango so ba nyamata futa batu mbongo ba meki okisi wana na mona ka Seleyo ndi aza parmi bato ba meka bango bakisi wana parce que mutu ne sala ka bien te mais oui mutu ne sala ka bien te même ça ba prévenir Seleyo prévenir na ozana c'est na ventiler tout fait Seleyo ti azolo bake et puis avani na kiti azolo bake na suko lobi respect na ba mama poani finga ka mama Monique ndebo mesana ko finga mama Monique na pa Faustin finga bango ndingo mesana Seleyo mbinga mobali maître kufa na famille na bango lelo biso to ya to lobango comme si mon maître ndé mais oui po ya linga traiter les Fally cela a reçoit na Alexis Wecha fingi famille na bango ba bandoki akende asona na Alexis Wecha na makamba kindoki mais kindoki ngo benga be na mona ngo ndire po mbinga mobali maître akenda ka boy mwana mobali akbela te loko ta kenda ka boy to mona ka bongo pe louche
peut-être il faut expliquer biso. Parce que hier c'est manqué dans parents Fali. Sera c'est manqué dans parents Fali c'est Léo. Donc toucher et sika oyo et qu'on mène whisky à 18%. Ouais, c'est gagné non mais c'est Léo ta bébé na Fali ba warrior bazalaka. To so no bien. C'est Léo ta bébé na Fali. Est-ce que ba warrior bazalaka? Pour comment le baké bana wana Fali mutatinda kabango. Parce que c'est Léo zangini poti na pe batu ba fingelo batu. Comment pe na batu na autre? Ba c'est Léo niao. Ba benga wana ba fanatique ba benga wana ba c'est Léo niao. Ako mapena batu ne ba ko lobele ti ba ko lobele ndenge nini aza ni na nzembu ana ni eloko te akoma ne lokwa fuju wa mo bonde mutu ba meka ba kisi ne ba meka batu ba kisi na poto eza buzoba fallait aza mobali oui arobima na mwasi oui mais grâce témoté. Pourquoi grâce témoté? Kataye yaya arobima na yete na bi fali nanga asa mutaba principe mutaba ya discipline. Vous comprenez? Ce maram na loboyo batu même oyo so moni ba tento ba loba na poto wana ba tonto promo benge tente asa msuka na tente yepe na pumba tika na bakisa su pumba suka na pumba ozisu musuna asa na mama ndefa za facile à destiner na lobela vie na biso pas paroles tout n'a pas paroles so bana ye Fali pupa azaka ndenge nini balobela mutu wana l'idée na mwasi ma RTNC wana balobela ke me ba yebi Fali bien ba yebi soke tika wana za jomo bo ya musique Fali aza mutu ya discipline aza mobali azaka pena ba mampuya azaka pena ba soif oui mais aza lokola ba ministère na mino local ote tire ba mama pondu ne toka ma solo asomi pondu nyonso Adam sonete Fala bongo te Fala za teke o dans 16 moro boye au bandi na ye après mongamba ya orchestre à couvrir te biso to ko couvrir popol mo pasula te grâce à moi les gars na TV mo lobby aleki na live mo lobby que aza copine ya popol mo pasula asiko bino lelo bo matisango likolo fallait bo traiter boloba lingaka basi te aza mwana mwasi bo traiter siko lelo akomi nani Mobimina ba chroniqueuse jamais on est à niveau facile. Si on a cassé na ngamu na bino ga to moni mamono pourquoi e ko pesa ba mutu et pesa poto satike siko to to na siko net na minute yo ba na ngai ba non parce que yo posa parmi ba warriors so pe boso na bango est-il vrai que grâce te mon lelo azolo bela sou fallait ba retirer attaque pas non mais tant ou déjà na page officielle ce qui na page officielle il y a directeur moko ya Fali pour papibia le bique kataye asa sous warrior te est-ce que ça le kuta même nga so na sali mabe mo na abise ba nga kata nga na lobela sous Fali pour pate et puis Jaël Show asala ki omonindo ki belela bato ebele ba warrior ebele ba comprendre ki Jaël Show te y compris na ba fanatique et ba musicien local. Et ça bi abelela tika misel local mikolo ba komosani ba komolonga ba komocha profil a Fali ba bima pe ba ngo ba warrior ba na musale papu pena kataye papu pena tolingi batote momo na boye aza goloa aza spiritas aza wengemen omo na boye aza soki cultivé ba fanatique avec la personne nani waze ka cultivé omo na boye ba na ndimite bangando ba kosa makambo na ya Didier Lacoste donc ozomona ke Jaël Show ya kinde ko belela et puis ba ndeko na mso pe ba warrior bele ba comprendre qui était donc ba bika Jaël aza muto makelele ba comprendre qui était mais Jaël Show sala nini et puis grâce te moi za ye moko te grâce te moko kufa ye moko te azana banani azana batu musu bana sima wana tout le monde déjà grâce te mo pe na simone tout le monde déjà maniki pando côté là atangi comme mutu ngasko na tuni na bina mona pe maniki ando côté bango lokola bakendaki rendez-vous ya Pépé omoninga yo kati biso babenga biso te na fazaka pe bomo na provision zate loko pa kolie zate banen bakende rendez-vous na lobi boy ba mi yebi ba bakendaki rendez-vous na restaurant wana poto na kutana mona mosa na lesbienne ba publier na internet wana wana mikili na mikili donc tangu déjà bakendaki rendez-vous wana boyebi ke mutu wana azaka na mvutuma azaka na mbongo azaka na etolo mono ya bien soit boza basi na ye définitif même bon vana na ye on se comprend bon vana na ye siko bokoya ko déranger leti yebisanga lesi siko grâce temo est-ce que azam membre effectif ya victime
aza fan ya Fally moi lo bango naza fan ya Fally siko tala fan aza na succès kolekana ba leader ebele ba lo makambo lelo yo so mona déjà pas ya faire yo mona déjà pas ya JB Mpiana fan mo ba sali makambo lem yo kasi ba sala makambo grâce te mo sala di nana yo lo belango mais tala fan kaka ndo na fan ya Fally ko mina succès fan ya Fally kaka mais na succès koleka ba leader do ba tutu ba tiki beni ba tiki élection batu batiki ba album le moba bimisi focus Fally et Fally pena entourage neza mabe botika ko finga entourage Fally s'il vous plaît et balobi mono ndira entourage Fally ça bien parce que ba on ba sala yeke ba grâce te mo ba tutu na ba voyager mais boko mikuna ba mo ça ba dispute ça lokuta wana za ba fanatique ba musicien local bache ba profil ya Fally ba ya kabalo ba ke omoni Fally aza mal entouré si bokosi le monde entourage a fallu dans la mimeli bank. Sia. Papa to yebani na ba wela na ba chroniqueuse ba wela ba chroniqueuse bango na bango entourage bazo wela basi. Sia. Wa bango sani. Bango soigner. Comme ça entourage a fallu des mon entourage et ba misé bino local. Entourage a fallu za bien prévenir lelo, fallait beti 3 grands concerts l'espace à 21 jours. Quand entourage wana. Fallait beti stade de martyr entourage wana. Fallait que ouverture ya Cannes na Cameroun kaka na entourage wana boalo kuta omoni bino boalo kuta makasi entourage a Fally moi je pèse bien mes mots directeur mon côté à marketing na ba orchestre no sa Congo aleki Edi Badiata. OK, merci le rôle bongo ce qu'on appelle ngi poana Edi Badiata dia style pe fo ala l'élection directeur to solo un peu moins bien parce que to chité malé ba te belé ba zo reprocher Fally a osala ba production ebele na basala minene mais ba production na ye ba bazo zo ngote ndenge ba tekaka ya ba ndeto mona ba ranson ya ba JB ya ba Kofi blo moi bongo yo pena journaliste mayele boyo lo ba makambo ngala na commission ba langage de la ribo zo ba langage de la ribo na on a émission teko s'il vous plaît yebisa bo ça va fala beta ba concert ma be faire avec les États-Unis sur 3 grands concerts au moins ba teka CD na ngwa pour le zo bozo makamantu makamba bala boyo na on émission vraiment. Miloko quelqu'un obi que dans la monde que congolais ça monter mamabe faire abeti combien de concerts na poto to so wana bien abeti ba concert mi ça tout ce qui mi balé na États-Unis la qui ça place au vani na TV ba là ça concert à faire donc Fally quand même ta comment obligé maramuso ça obligatoire t'es pas battu et comment pas Fally faut tambola kaka bien donc bino comment na bino ko pesa Fally force au moins place na lo ba ke bateau ba entouraka faire egola ce sont pas bateau ba lingié. Si c'est réellement bateau entouré à faire égola, on les boit aider faire, boire ou aider faire Fally poani. Tala on dit tina ba concert, bata faire mba osenga ba concert à Fally. Bo ça na ngoni. Ezala te, bozo sa bo lukango nini. Est-ce que l'on n'est pas propriété à Cannes? Na lobby boy, l'été à Cannes c'est un fou joyeux. Et tout solo. C'est un fou joyeux. Alors ba makamni na malonga. Lobby déjà le bara arocha mokonza ba wangila contre Mircelo mokonza wangila na comme si message ndenge ya lobara. Contre Miro, avec contre Miro, Tina Souka, et on a des salaires. Obi que tu as pas bantu. Au moins, n'égalité à Kanda ou le babongo. Mais carrément, fallait en avoir mon colonne. N'a pas na lobara na ba faire, na lobara na ba Fally, ba zaba ninga nga. Na na lingwele. Vous comprenez? Sur l'ité à Kanda, fallait en muninga ne. So tal au moni ban, so monika bil que tu na salo, ba so moni mwana mkolo ba kata mikolo seka ndoki. Ezaki ndoki. Balité à Kanda Baba Rolanda te. Vous comprenez? Tous sont en alikam auto expliquer bien. Les lots qui bozo linga ba concert, yebisa na otangelinga ba concert ba wera, ba concert ba jibe ninga ba jibe ba beta. Ba ça va to longoli a Fally beta ba concert e mona na te. Tangela concert prestigieux oyo moni na Congo awa. Faire beti na Côte d'Ivoire. Place à Kenaro c'est difficile de chanter les chansons assises. Au moni ba céder na. Classe ba céder na. Bo amité mama be entourage à faire ne bosala do bolela kana bino makamba Fally tango baloba makambo wana bino mo ne fo boya loba na TV donc Fally le comment obligé ya kosala likambo c'est un long ba fanatique ba ministère local ngana yebiso kwa lelo kende cha bato bino bo cha bango micro tout na faire abeti na Côte d'Ivoire abeti na Kenya wapi concert na lobite ke ba concert elimo raté tout dans monde ya internet toi na monde internet so na posa concert tuna to oyebi plateforme ba chango oki rolande lotali yango bino moyo zonga batuna ba concert ba wera na ba jibe sko tango ba concert ba wera na jibe
oluka siko na loba mabe après bimanini bana na ba mankaka ba wera ba jibe non babi déjà nde on a Alexia Kinela on mabe kala mingi te babi au solo ba ki fallait l'équipe ba wera l'équipe tutu ya wenge na comprendre lelo même ti na biso ba tutolobela fali photo sa ba album to leki omoni banda ba tu banda olobela ba to leki ba tu nyonso na succès oh mais ngana biso faire azaka na Liverpool azaka na Lilimbu azaka na Nasiba c'est le mwana mwa ganga ko ndebe akata na musamu tubo azaka na ye tani nga finga na boduka ondire ye basi babala ye bolandela makambo baloba te mais bayaka na internet Jaël Chazo finga mingi Jaël so boza ba ki mbanda na bino bo wela mibali bo suki sa na makambo fali bo kena ki ba mbanda na bino Jaël akozala wana akozala wana parce que fallait finga mape mais oui fallait finga ma fala finga na mboko ti bokecha so finga tala mutu lokwa bokecha finga fali tina ba insanité poni bolo ba pete ke Belgique en tout cas to lembi bokecha bo refoulé ya so finga bêtise makasi ya Jaël Chonde boya ko lo bango mbaw Jaël Chonde ali boma ya ka mamonga la muka bando finga to ba insanité ba lilimbu ya na niveau tala tiko makamu lilimbu ya ko na page na soit disant bango ba sa ba bien éduqué tala tiko makamu ko na page na ya yenin dynastie yango ezokene nécropole nécropole nde o men dynastie za banda faire banda ko beta album beti nzadi lo kwa dynastie ati c'est 41 chansons kikangi yozo ba maka kikangi so le beti après playlist à 5 chansons et beta na bar place mo ba bini ba sepeli et ça ba chanson comme bimana ko ba chanson matanga on dirait ba chanson mawa o le bossa la promotion artiste peut battre record banda Congo ezala Congo aye mbala ba camarade 14 featuring donc c'est archi faux dika ba concert na tolo donc na linga suku tu ba question ngote na linga su ba question ngote bola acception ba CD ba TV place zo beta ba concert au faire abeti et ça ok merci beaucoup Koko Warrior tu vraiment na suka ya entretien sur le lot na habité monde de la fin non par rapport à passage dans le lot l'émission na biso puis ba mote na bandeko tout balande parce que yo za remonter ba very to ega mingi moi si je on a poto so no moi dimi mais nga na tout na question malgré tout qui mango trop mais ce manike to moneka ndo côté la grâce temo za moi mbrité poto mon côté kuna direction ina na za aw na lobela ka fali na yaka te entre ba guerre ba tout moko mi balé na côté la moko te maniki ayebi makambo sali ye moko omoni biso surtout ba Warrior ne mutu ba gérer biso omoni ba Warrior ba pesa ki fali pour pas message yango to suki na nini fait mission échouée au-delà de tout batu bazo lukande ba kwisa mutu ya fali parce que soit disant bango bazo mona ke fali azo tia bango mal à l'aise mais papa est-ce que on peut s'arrêter 2 minutes tena me ko expliquer ba expliquer on a tigelo na ko sala makambo fala sala lelo eza kisité pour lelo bino ba konta même na mutu bana mike fala za na kisa makasi ko le ka faire te fali il est bien organisé pas parole ça yebi yango tonton pour moi yebi yango trésor congolais yebi yango bogarde de la presse yebi ba koliti nyoso ba lobela ba musicien ba yebi yango ke fali pour pas il est bien organisé azana manager abaxi deuxième manager côté anglophone fallait un directeur à marketing fallait une équipe mobimba o esa la ke akendaka kotambola te bango basala ka nyonso mais c'est facile pour ça makamu fallait ça lelo on est pour dire c'est le chrétien pe manager ngo c'est le chrétien manager yena vie na ekutu sele yo atika lo manager te na vie na ya sala pe okese basele yo bolandaka bango te basele yo na uti koloba awa asa bateau parmi bateau ba meka ba kisi so mundela sali kisi botika kolanda bango et puis ya mibale ya suka na yekolo baboye bobimisa kombo ya babiro ya fali za mal entouré ba musicien local nde baza mal entouré ti lelo ba sama kamfala osalati bolongo la kombo ya Edi Badiata Lilimbui na bengi yo su Lilimbui na page non ndenge ozofinga Edi Badiata Lilimbui ngana za natif ya Mbinza na yebi Edi Badiata naza mwana cité des anciens combattants donc naza musika te na ba venanga Sam Chintu venanga Alain Nzambe modogo marambo na sima na biso po avenir biso sukisi ma campagne bandi quartier L kuna ezaka alphabétique donc na yebi ya edibie aza muto atike makasi kolana te po azaki peme na fali preuve na Edi Badiata azaki na poste na quartier latin vrai ou faux donc Lilimbui s'il vous plaît na boy na baluka Jaël ya mobali oh pas bino musala bino bo pesa exemple Jaël so ngai na zape Jaël ya mobali
nakoma kango soko omengi ko toucher batu oyo baza niveau note lilimbui oyebi makambo sa na Angola oyebi nengo koma na poto mama luka vino za mwa mwasi luka vina yo na mboko tomona Glore Olanga la kisa ndaku nenge leader moko yaka kolala pa na ye bon tia Fally na makambo na te s'il vous plaît. Donc oyo message ngana lobe ngona ba warrior botika sentiment mutu nyonso za warrior te botika sentiment soki lelo batu ba lobake après grâce temo lokwa bolingi grâce temo kufa ye moko te lokwa kenena ba mvutumane ya pepe lokwa bango balingo bimana bobo umba pepe te balongola pe Jaël Show balongola Jaël Show po anini o so ika po so finga bokosi bo alukuta Jaël Show trahi Fally te a trahi Fally te so ka po ma finga bo lo bana finga ka batu bo la bo walo kuta ba fanatique ba ministère local ba warrior ba so ba binote Fally a finga makana mboko be sanité batu ba yoka ngote Fally a finga ma sanité na mboko te ale ya Jaël Show ne bo chango na ekulus to kende ka bongo. Ok, merci beaucoup. C'était la Kokoba Warrior. Je pense que tu as vraiment un souga intéressant. En tout cas, Bambote Belé na Israël, la référence, c'est pas PDG Maloum Avoka, Gérard Grasse, et puis na PC Bambote Belé na Ordi Masala, et puis gérant, nouveau gérant, JDT, Guilain JDT, donc Metio la na biso on a PC Bambote Belé et puis na PC Mbote na maman Mamicho depuis Monaco, sans oublier fiston coloqué Zapatero Batamayele Soule Kauka Pazuzu honorable et Bambote Belé na maître Junior Mukuna Toro na Bossanité grand prêtre Djongadi Yoyo na Lelio Mabe conversation na téléphone toujours to sala kaka ndenge tolobaki déjà bakati déjà parce que au-delà de tout, grâce à moi, c'est ma petite sœur. Maintenant, on lui a commis pour te protéger la famille, te protéger Yaya. On m'a payé mon côté à supprimer na page na. Ah, so mona. Donc on m'a dit on a so botikali. Li César Moulaï. So bo continue en voutement pépé. L'aime sous grâce de maké ya bomoi. Parce que boye ba li solo ya mutu oyo ba tinda pangusa wera son mouchoir. Sougandé. Akoma kiolti le loza la commune kin. Bo keba ko bem sa vie na likola lo koso mbongo, likola lo koso ya etolomo ya pepe et talibino. A bon entendeur, sali. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça n'est fini. C'était la Kokoba Warrior. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Na bandeko tout balandi biso na image pro de notre barle tous on a besoin de like, ba commentaire na bino et ça fait énormément plaisir. Un grand merci à Peter Mbedi PM Ozaki offre au moulin derrière la caméra. Pourquoi pas aussi un grand merci à Fire Basket et de Guy Basket des continents. Grand porte na ndenga mkete. Merci beaucoup pour la confiance. Un grand merci à Nayemoko Balobi les boss et Regen quoi mixage quoi minette Belé construction agence balobi so on a besoin batongela yo ba immeuble télé on a besoin de location à Bangin contacter Belé construction na TikTok na Facebook reçoit numéro Regen quoi mixage quoi minute. Un grand merci aussi à Namoni on a sur Chanel la parisienne pourquoi aussi à Djongo na humaine était avantageuse patron internel la saluer pour la musique pour nous l'oubli qu'à l'argent propre mon soin mon vieux ya wana la bossante ba tout ben ngara dilo monter quoi gloire moulé mal sniper maître Carole Chaminga les jeunes du barreau et je pense que on se revoit la fois prochaine quoi. Bye. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FR. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba kangoki Toko, au canisse Suki Bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Et kobanda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou
FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. L'homme du pétage. Et puis, on a son animé, c'est que l'on a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez ni à comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928.